Mokolo lelo yango e bandi boza tellement ebele ya kolanda yango avec un pacte pe idéologie mbotelebino. Au cours ya plénière ya mokolo ya lobby esengeli boye bake beli du peuple ba procéder qui na répartition ya ba poste au sein ya bureau définitif ya assemblée nationale bozo ba précision na commentaire oyo. À l'issue de la plénière, Oyo Salamaki lobby et l'équipe, plus précisément, Mokolo mercredi 17 avril, la chambre basse parlement, élu du peuple, s'accorda qui, après vote dans les Kambouetali, répartition, il y a poste entre majorité et opposition au sein, il y a bureau définitif et assemblée nationale, conformément na Oyo et Komama na règlement intérieur, il y a chambre majorité Kozwa, poste, il y a président, premier deuxième vice-président, rapporteur, questeur, questeur adjoint, alors qu'opposition Oyo Zalika na 28 députés, se contenter uniquement na poste ya rapporteur adjoint. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. La répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Kasi sengeli ko signaler que après vote oyo député bazalaki kozela calendrier électoral mais bureau provisoire à l'évacuer séance sans pour autant qu'on publie yango et c'est là malgré protestation ya député. Dossier à suivre. Initialement prévu pour le jeudi 18 avril 2024, cours constitutionnel a renvoyé pour le 22 juillet 2024 affaire Boukangalonzo. Natrichement, il y a président Naye Dieudonné Kamouleta, cour constitutionnel, ordonna qui renvoie l'affaire Boukangalonzo inscrite sous RP 0002, initialement prévu pour le jeudi 18 avril 2024, une audience publique, il y a lundi 22 juillet 2024, à 10h du matin. Décision Oyo. Ezali suite, il y a la lettre Oyo Bavoka, Gisté Matata Mponyo, Koti Saki Oyo, Bazalaki ko sollicité, renvoi pour na raison d'absence na mboka, ya client respectif na bango, na motif ya maladie. Ordonnance ya cour, Ezali ko renseigner que décision Oyo Ezali également motivée au regard ya charge Oyo cour constitutionnel Azali na yango pour Bazali pe appelé ya ko examiner ba contentieux ya ba candidature pe ba résultat ya ba élection sénatoriale. Dossier à suivre. Tribunal a condamné ancien vice-ministre ya hydrocarbures Moussa Mondo pour 20 ans de prison pour homicide intentionnel. Vous avez détail dans le commentaire. C'était même 2 mois passés, lorsqu'elle a perdu son propre téléphone. Poursuivi na parquet pour na infraction ya cause blessure volontaire pe homicide volontaire Moussa Mondo, cadre ya parti à Joseph Kabila, ancien vice-ministre ya hydrocarbures na gouvernement Ilunkamba, azalaki déféré lobby eleki en procédure ya flagrance et Sikawapi azali accusé pour na kobeta Madame Katidja, mwasi na ye ya nationalité malgache ti na komemaye na liwa. Avec son nom, tout ça là. Parce que lui-même aussi, elle-même aussi, elle disait, elle ne veut plus avoir des téléphones que de se soigner. Voilà. Et puis... Vous connaissez le numéro de votre femme? Oui, c'est un numéro orange. Vous pouvez l'avoir en tête? En tête, non. Qu'il soit à l'aise. Mais le monsieur vous a dit tantôt qui n'a pas un compte Facebook. Est-ce qu'il peut réagir par rapport à ça? Pendant près de 3 heures d'instruction, prévenu Azalaki Kaka ko rejeté ba accusation nyonso oyo chamaki na charge na ye. Je vais s'effacer. Prévenir Mondo. Il faut fixer la main sur le doigt sur l'écran pour que ça disparaisse pas. L'œil du ciel. L'œil du chef. C'est bien écrit l'œil du chef. Même est-ce que c'est moi? La personne qui apparaît là, c'est... Monsieur le Président, je suis un homme public. Je suis un homme public, là, c'est pas moi.
la photo là sur la vôtre, ou elle n'est pas la vôtre. Le compte peut bien être le vôtre comme... Photo c'est moi. La photo c'est vous. Oui. Il y a beaucoup de camarades du parti, il y a beaucoup de gens qui me postent comme un homme public, comme un imam. Là c'est Lady Chef, Mémès. Lisez même vous-même, monsieur le président, Lady Chef Mémès. Comment nous compléter? C'est Mondo qui? Mondo Moussa Sadia. Et le MMS, là, ça ne renvoie pas à Mondo Moussa Sadia. Lady Chef Mémès, moi je peux écrire MMS, Lady Chef. Donc là, vous voulez juste avoir Mondo Moussa Sadia. Sadia. On réfléchit à haute voix. Hein? Après avoir été éclairé, le tribunal a condamné qui par conséquence Moussa Mondo à 20 ans de servitude pénale principale, paie amende à 1 million de francs congolais, paie Bordona qui ainsi arrestation immédiate naïe pour une infraction il y a homicide intentionnel. Yo. Merci. Plus rien ne restera. L'audience est levée. Na province ya Katanga na ville ya Lubumbashi ba criminel na moi makasi babotoli bendie mbongo na ndenge ya kusakana te buzo ba detail. Tozali kokende wapi na likambu ya insécurité awa na République démocratique du Congo. Tozali awa na province ya Katanga na ville ya Lubumbashi, plus précisément na avenue Biai Kalubwe na tronçon de Lampolo esika wapi lobby et l'équipe plus précisément mokola mercredi 17 avril population oyo vivaka awa na ba usager ya tronçon oyo ba vivaki scène ya braquage moko bozana idete neti kaka na film ndenge kaka bozali komona mwana mobali oyo atele mikuna na elamba ya pembe nde azali kozela transport nzokande azali crima veut dire criminel basala déjà plan ba étudia déjà ndenge ba indien bazongaka na air bazongaka tango bautaka koteka na ba magasin na bango kasi ye wana atelemi liboso ya lupangu po azali kozela babotola bango mbongo tango kaka moto ya bendien ekomaki mbala moko adiembeli ba indien bakwei babandi kowelela saki na mupanzi nzokande baningane misusu bazalaki tango baweli saki bamoni resistance mususu babimimi balebotala na minduki na maboko mbala moko indien atiki babotoli na ba telefone indien moko akoti na lupangu pa kene koluka renfort retard po ketch na bango esi eyaki bamati mbala moko balungwe na scène place wana kasi kamera ya surveillance ndenge ezalaki wana ebendi batali ba oyo bazalaki na minduki bazali identifiable bakonzi ya la police ya République démocratique du Congo s'il vous plaît bolukela biso nanu batu oyo bachama maboko po population pe bamona ke la police esalaka véritablement musala na yango tozotalela tozozimeli. Na province ya Congo central, maire ya ville ya Matadi azui en charge animation ya 6 personnes oyo bakufaki na banvula ya mikolo eleki reportage. Animation ya bakor ya 6 personnes ya famille moko oyo bakufaki depuis le 1er janvier 2024 suite ya écoulement ya ndaku na bango na selile Obeka na commune ya Matadi au cours ya mvula oyo ebetaka mukolo wana na ville ya Matadi. Maire ya ville ya Matadi nde azwaki charge ya bobseke oyo lobi eleki azalaki accompagné na épouse na ye pe bajan ya mairie nyonso esika wapi bakendaki kose recueillir liboso ya badepui na Kinkanda po na ba hommage na bango ya suka pe avant enterrement. Maire ya ville ya Matadi atalisaki boye na Kilumbu bonne année ya 2024 tobandaka Kilumbu ngo na kiadi parce que mvula no kaka ya buisaka inzo ya batu betoke na kudila Kilumbu bubu yae. Alors comme batu samba nu ya mvimba kufwaka yake mbanza Matadi ke en deuil banda le 1er janvier ti Kilumbu bubu yae beto vandaka na deuil ya mesala bilumbu mingi beto metuba mbanza lenda continue kuvanda kaka na deuil ve photo lever deuil tozi kabama foyai nyonso na compte ya mairie ya ville Matadi
ensemble na conseil urbain ya sécurité. Geste oyo ekendaki tout droit na mutema ya papa ya ba victime. Moi na surveiller parce que on va déjà désespérer comme une jambe mazulu que ça veut mingi anzo mingi maire de la ville ya betu ya Matadi amesadi la yandi makimafu matondo mingi na maire de la ville njambo fani mingi mezangati na yandi na tourna ye chef de famille pe abakisaki boye. La parole awa ça nous remercie d'abord monsieur Dominique Kodembet maire ya Matadi na nyonso ina mesala samuna betu. Après recueillement nde batikaki bandeko bisika bakopema po na libela na kimia. Keyo na commune ya Selemba tracasserie ya ba policier et l'équipe population ebeleli général Mania Tiamaboko na belema ya leni o bazali ko sala désordre kuma. Au lieu de s'attaquer na cible na bango ba changer destination. Comportement ya belema, il y a la police, il y a la Légion nationale d'intervention, l'ENI en sigle. Oyo bazalaka na commune ya Selembao et komi ko déranger population makasi. Tracasserie likolo ya tracasserie awa ba policier bazali ko sala loi bazali ko kanga batu bazali ko kipete au lieu ko s'attaquer na bakulu na to ben civique bango au contraire ba commande ko s'attaquer na paisible population. Na micro ya magazine na biso ba biton ya commune ya Selembao ba communiquer boye. Policiers sont battus na terrain à la police. Police sont battus na terrain faut comprendre kaza po bako tinde kota na ndako kota kana bandako 5 ya o déborder kota na bandako 10 bako tinde kanga bato baza moins de 18 ans ya o koma o déborder o kanga na o baza na 25 ans. Il y a d'autres policiers bazo manquer na biso mikolo bo respect akanyo na bilamba neto yibi mo yibite crime pe oyo sali o bako kanyo peut-être ba kango singezate crime pe o bako fantelo na mabele o tata mukolo bo ezate. Mais policier le quoi là tu t'ignones à mon qui est plus fort que monde mobimba afin de ma belle mais la crime monte na raison non coûte tel biso ba soda po ba sala nini ba sécuriser biso mais ba soda ngoli so ba komi ko nyoko la peuple ko kanga kanga biso donc to ebite kuluna kuta zo kanga mateme muto alibana nde innocent nde muto komi ko kanga ma donc ko vana na ndako na tata na balabala bozo mpepe o vanda te soda ko kanga yo. Les gens pire. Donc, bango bazalaka na RT atana tongo atana moyi akokangayo atana butu akokangayo ngonga tu. Ato sale lokote. Akosambisa opete mais sifika yo futaka mbongo na société bimi. Message onga na ko lobake bachaki ba soda pour que ba sécuriser biso. Ba lobi ke soda policier sécurisera peuple na biloko na ye. Mais biso siko ekomi ko sécuriser peuple tena biloko neme ekomi ko kanga peuple na biloko na ye. Bon ce qui vient de ça mabe makasi surtout ba la police ko mutazo le vera na nzela wana vuma veza mabe makasi vraiment so seka vraiment mukonza mboka tala bali kamboyo soit ba la police eza awa elongo atake ja formation poto na kimia po ba kamba osala biso moto sepela nango te mutata mulate tango tamula ka boye oh to kangyo ba yo tamula malamu so biso ba civil to tamula te ernyo to na moyi bikanga kanga bikanga mo bikanga pa pamba ba mona mutata mona nzela te op tokei la police la teni na ye tu ba la police a sika o cheli biso ba o ya sika ba o ku succès tu na kala ça va ba o ya sika ba cheli biso na patola le to pa malamu te matala vraiment tota na wata bona éclairer na bango. Mon général Mania Chani awa population ya commune ya Selembao bafundi basoda ya leni epai ya papa population ya lobi kota lisolo na bango yaka yo moko vivre oyo bazali komona awa po mikolo na commune ya Selembao pas moyen kokanga avec impact pe idéologie kokanga na désordre. Dossier à suivre. 8e journée ya championnat national na phase nango ya playoff lobe sengel boy bake AS Vita Club basalaki jeu égal 1 but partout na FC Les Aigles du Congo. Reportage.
Et oui, c'est parti ici au stade des Martyrs, Vita Club, les Aigles du Congo, les deux formations qui ont été battues récemment par les TP Mazembe veulent se relancer. Face à Football Club, les Aigles du Congo, lobby les qui soit mokolo ya mercredi 17 avril dans le stade des Martyrs de la Pentecôte pour na compte ya 8e journée, il y a phase, il y a playoff, il y a 9e édition, il y a championnat national, il y a football de la République démocratique du Congo. Association sportive Vita Club a quitté qu'on s'imposer P Basali nul, il y a un but partout. C'est donc le club de l'enfant du président de la République, la déviation Kika Bouchikiro. Peu avant la pause, Samouraï trouva qui chemin a filé notre mise, il y a KMB. Lui, il adore ces genres de situations, mais il préfère centrer la tête des juste avant la pause. Et ton KMB marque ce but au bon moment. Et les Aigles du Congo ont l'avantage dans cette explication de la 8e journée des playoffs. Et comme lors du match retour dans le groupe B, Bela Bakwaïma avait marqué juste avant la pause. Ibrahim Matobo, c'est lui qui travaille ses centres millimétrés. Et l'appel du buteur, il est excellent pour aller couper la trajectoire et marquer ses buts qui met devant la suite à regarder ses centres. Et la tête qui laisse aucune chance au gardien Farid. Bana Mbongo baki ko égaliser à travers traditionnel Nzombo le soir ndenge bango moko balobaka. Le corner exécuté par Elim Panzou, le centre, la tête décalongée Tizoubou, l'ancien de l'US Panda B52 qui a sauté plus haut et il obtient l'égalisation pour Vita Club. Le Nzombo. Encore 5 minutes. Le Nzombo le soir et oui, qui arrive. Encore 5 minutes. Et aussi la belle combinaison, voilà ces buts, ces coups de tête de Kalonji qui saute plus haut que tout le monde. Les compréhensions entre le gardien et sa défense. Un but partout, score final. Les deux entraîneurs vont communiquer qui boye lors. Il y a conférence de presse d'après match. Effectivement, sur le plan comptable, on n'avance pas. On n'avance pas, donc il y a de la déception là-dessus au vu des objectifs. Pour revenir au match, très sincèrement, on a débuté le match comme l'on souhaitait. Pied au plancher, avec un pourcentage de possession, je pense qu'il doit être plus de la moitié. En tout cas, j'étais très content du début de match qu'on a fait avec les clubs, en tout cas de mes joueurs. Et puis, on a ce but qui vient couper les jambes de l'équipe. Et l'équipe, ensuite, on ne la reconnaît plus. On a perdu confiance, on a perdu la maîtrise. Et je dois vous avouer que même en seconde période où on a fait des changements pour essayer de revenir, pour gagner, j'étais pas très content de ce qu'on a fait. Je peux les féliciter sur la volonté de revenir, d'égaliser, mais en termes de jeu, je ne peux pas être satisfait, puisqu'un match, il faut être efficace dans les zones de vérité. C'est une erreur, je crois. Là, je crois que c'est simplement là. C'est au niveau de la concentration ou de l'intelligence footballistique, je sais pas. Mais c'est pas une question de physique, puisque on peut rivaliser de la tête et ces garçons qui sautent peuvent être largement à la hauteur de l'adversaire. Maintenant, félicitations à l'adversaire qui vient lancer, qui marque le but. Je veux dire, bien sûr, l'adversaire a fait son travail, tout comme on a marqué nous notre premier but. Vous avez vu qu'AMB vient couper la trajectoire aussi au premier poteau. Maintenant, on n'arrête pas je sais pas si vous avez remarqué, mais on est normalement très organisé sur les phases arrêtées. Mais qu'est-ce qui se passe toujours? Il se passe que pendant 1 minute ou 3 minutes, il y a un relâchement et ça, c'est de la concentration pour moi. Parce que je veux bien qu'on est jeune, je veux bien qu'il y ait l'expérience, mais à un moment donné, tout le temps l'expérience, ça devient dur à encaisser si on répète la même erreur. Grâce à nul, il y a un but partout. AS Vita Club a tiré la 4e position avec 11 points. Puis Football Club, les Aigles du Congo, Azali 5e avec 10 points pour 8 sorties à chacun. C'est terminé. Un but partout.
Les Aigles du Congo qui tient Vita Club en échec. Nina Wesi la raté, sur la plus à Mokola Lelo et Komi Nasuka Botika to souhaité joyeux anniversaire na Alliance Boamunda Ntumba zali ko célébrer mbotama na ye Mokola Lelo zali ko yina mabe to zali ko lia to zali ko mela avec un pacte paix idéologie Botika to souhaité les sous joyeux anniversaire na Ani Kabeya KBG de la part ya Voldi Ingituka soki osepelaki na édition ya Mokola Lelo bopesa merci na bazalaki na sima ya caméra Ado Moshape Nida Baku bazalaki wana avec un pacte paix idéologie vedanga ya saper azalaki na régie finale bama tabaki tababa lokama bele ngai na bino tokutani lobi